Zala pene na ngai mosika te Bernadette Masengo présence na yo ba séjour na nga Bernadette toza vivante toza no pe na même planète kasi ozomona te boloko kutu mosika na zamba sokoluki ata na gambela okokuta ete ya kokauka na bolingo ata ya koita ezomonana te oza wapi réponds toujours à Komboyanga. Tu basanga kutuni na za boa pe vérité ba te belé ba elanga basanga orchestre par-ci par-là. Na boyara parce que na baraté na za fidèle na tante sanga mais na moni degré makambo zo kendele. Na moni toto Adam stotika na ngote. Donc fona za téléphone bien, moi elamba bien, moni na bien parce que moi ne surtout wana ya mona ndule nga ngani na za babokola na bonga susuti. Nga mama tika ya kobokola biso papa na biso pesa kufa na ye papa kenda donc na za bonoroma kosala musique parce que totali kaka mama azobokola biso susuti papa sa kenda donc mutu akobokola biso su vraiment azati yango moni na batina sala musique parce que ça peut donner nga. Voilà totika ndengo lobi wana vraiment ça fait mal ya rotala ndenge ozokabwana na le vieux Moronda parce que batebele ba découvrir kio et pas ya kisinjora ye mutazwa kio abimisio na monde ndule mais lelo ndenge lobi gozo se retrouver te album utako bimase moto ochaki penzembo siko par rapport ya nzembo wana au bénéficier te donc bon talanga ba mon avis dur parce que 20 jours ande aza en tête ya musique nanga don abima na esprit na ye donc vraiment na abuna kisinjora don abima na esprit na ye asa tante nanga abimisanga na monde nduli donc so batu ba mona nga boy prince ndonga batu ba yebinga musicien moi na bino yembara parce que eza tante nanga mtabimisanga Elenga Congo Glody Diasika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga pro Mazolela Tracy Mbelenga Mazolela Tracy Mbelenga. Merci chers amis internautes qui nous suivent de partout. Adam Soulouzo, le moine Asuka Nzambe, idéologie toujours. Il y a Made in Congo par rapport à BTLG na 3w.elenga Congo TV avec Booker chinois noir qui est derrière la caméra et Tracy Mbelenga la même magie que mon thème à Glody Diasouka. Maman à Preston. Donc, comme je le fais toujours, les devants nous appellent Yakosa Lango, tout en respectant l'éthique et la déontologie. Adam Soulouzolo, église au milieu du village, sans polémique, sans rancune. Hein? Droit chemin toujours, sans interdit par rapport. Là, je suis en pleine bandale. De voir et tout ça donc la discipline militaire en tenue militaire toujours avec cette discipline militaire je reçois pour vous cet artiste talentueux qui évolue ici à Kinshasa, la République démocratique du Congo. Il s'agit bien de la personne Prince Babia Ndonga Oyo Boyebi qui évolue au sein de l'orchestre de Kisinjora Vieux Moronda, le fils de Babia Ndonga wa Tikabiso, paix à son âme, le 8 au déjà, et ça, jour il y a mort naé. Tokoso Lango na Prince Babia, qu'est-ce qui est prévu pour na commémorer mémoire ya Chokoro Babia Oazaki, grand artiste na mboka na biso, et aujourd'hui à Tikabiso, mais à Tikabiso, et les mbo toujours, à Longola Biso, souci, il y a Babia. Que son âme repose en paix, Kota Zaliwana vraiment. Je reçois pour vous avec Chinois Noir. On a déjà notre invité de ce jour qui est bien le prince Babia Oyo. Tozane vraiment na plateau. Azana Makamba Roloba. Pour découvrir on rate la mission Oyo. Le prince Babia. Bonjour. Bonjour tonton Adam Soulozolo. Bonjour vraiment. Voilà, public à travers le monde, partout dans le monde. Impressionne les années comme on a vraiment tout sur la vraiment l'élo. Ouais, impressionnant. On a CPL d'abord parce que dans d'autres éléments vraiment émission tout ça la peau. Nous avons maloba ya rolo bébélé. Ah voilà. Ouais, na vérité donc on a ba vérité me souffre na loba donc et on te solan wa chinois noir. Mamba rolo bébélé le prince Babia lobi makamba rolo bébélé aleka vraiment ba émission té
à intervenir mais lelo siko nde aye ko ça la émission et puis alobika il faut que tonton Adam Sinaé par rapport ya maramuneng ezokende donc tonton Adam Sinaé nde il fallait malobé bimana micro ya tonton Adam c'est boni ndule boni makambuto. Ouais, tonton Adam Sindoule qui n'a ça va, toujours bosser kaka pour biso sa musique et le résultat to botamment dans le monde wana et on toujours évolué dans le monde wana petit à petit to comment peut ka lora bango. Donc on toujours travailler dur kaka mais colon on a parlé, on travaille nos voix, on travaille notre. On a parlé. Ouais, mais on a parlé. Mais tu es bio na barombo et pas vu na biso moronda Kisinjora. Te kuna na zala sute. Na longo da kuna. Longo pa Kisinjora. Na longo da kuna. Siko za api. Bon, mikolo na fait na parler hein. Mikolo na fait na parler. Pour na monde na zaboye. Bon, de Kisinjora à sa tante nanga. Comprendre tant toujours ça la ndule et bongaka. Tout ça ndoule donc faut m'en suspecter là et l'expliquer que était que non ce qui moi quelque chose est que non non comprendre dans des ans à zonga te kin ton ça la msa pa na ye na boité na za moi na ye mais cause la moi na ye et l'expliquer que non ce non ça msa tout ça la msa la paye au félé comprendre ngana na za bona za jeune na da majeur donc ndeti artiste le rang fona za momba tia bien moi tu me bien faut na iso na iso que non de naza bona na WhatsApp na téléphone na WhatsApp to ndi maté donc naza na ngoté donc faut na za téléphone bien moi il amba bien moi ni na bien parce que moi ne surtout wana ya mon ndule nga ndi ngani naza baboko la na bonga susuti nga mama tika ya ko bokola biso papa na biso pesa kufa na ye papa kenda donc ndi naza bona roma ko sala musique parce que totali kaka maman azoboko la biso souté papa ça kenda do mutu aroboko la biso sou vraiment azati yango moni na batina ça la musique parce que ça peut donner mais na prouvant on peut mais quelque chose peut écoute parce que na bénéficier peut so non ça nous les apona bénéficier les até que non ceux qui l'ont mo quelque chose et beau partager na batum sous mais non ça la terre donc c'est-à-dire si je comprends bien le prince Babia tu ne fais plus partie dans l'orchestre il y a Vie Moronda Kisinjora, l'homme, la femme ou l'homme c'est mon tour. Donc ça, c'est l'orchestre n'a été. Bon, et là, le bapeka est moi. On a permis Kisinjora tant na mais mamlingi zo kendele na moni ye azotanka en esprit ka non ki moi na ki tante comprendre donc si on travaille na mona ka non te moi na nga mais na c'est à moi na nga on a bénéficié na rien faut na bénéficier à car comprendre faut na bénéficier à kanaza jeune ngaku mutulura ngaku nde faut na bénéficier à parce que maman lisa ngate papa saki na tikal nga na orphelin mutaburo la nga zala na mo biko la nga mo koka na maman ndulo sikoso quelque chose eza nga na zo soit monter que non eza mabe tout ça ndulo parce que toujours attaque quelque chose et d'arabiso comprendre yango donc ba fanatique tout balinga ngai eza na ngona ninga mabete ninga mabete pendant Guilhem Maïndo na ninga mabete donc bozonga normal moi na bino naza susu na l'imagerie mais qu'on a permis non travailler non si jusqu'à ce que nzamba rolinga na ki orchestre mususu wana ça va comprendre ba tout bazanga ko ngakutuni na zabu wa vérité ba te belé ba elanga ba sanga orchestre par-ci par-là na boyera parce que na barate na za fidèle na tante nanga mais na moni degré makambo zo kendele na moni Toto Adam Totika kaka voilà Totika ndingo lobi wana vraiment ça fait mal ya rotala ndenge ozo kabwana na le vieux Moronda parce que batebele ba découvrir kio et pas ya Kisinjora ye mutazwa kio abimisio na monde ndule mais lelo ndingo lobi gozo se retrouver te album utako bimase moto o chaki penzembo siko par rapport ya nzembo wana au bénéficier te bon na bénéfice qui n'a mais na ebelete ya muke kaka msupeka mukende mutekota ki yango pe yope mona na muke bon yango na bit na bénéfice qui ya muke kaka mais par rapport tant on peut mususu zoya to bénéficier pe ezala nango comprendre donc ça bon maintenant siko autant olongwe pa venjora bo solo la kina webse ke no tante nga pena ndenge na moni makambo ezokende totika la relation ya famille mais
Nandenga musala to kabona quand même osola kinaye. Ouais na sola kinaye. Imota esenga epsenga pe soro lingi. Olongwe bon tout tikala kita ya na fanda ki na raisonner na bikena na fanda bon yemo pas lobby na fanda na don na sala parcours na moi ezapeka bien so peut-être na ki orchestre mususu amoninga na vieux parce que donc bon talanga ba mon avis dur parce que 20 jours ande aza en tête ya musique nanga don abima na esprit na ye donc vraiment na abuna ki sinjora don abima na esprit na ye asa tante nanga abimisanga na monde nduli donc so batu ba mona nga boy prince ndonga batu ba yebinga musicien moi na bino yembara parce que eza tante nanga mtabimisinga donc nde batu ba mona don ça en tête déjà un jour donc to batu ba mona te wana yemba pa un jour donc batu ba bi no un jour mtabimisa ye bon donc ya on a bikena so pe na kepe orchestre mususu eza apeka bien parce que partout na okende non lo bana otika et pas tante nanga so pe na travailler bien eza apeka le kumu ya famille babona keno tinjour abimisi mwana pe c'est moi carrière mwana pe nyo surtout et ça aura entre famille comprendre ça aura entre famille to ko be ba tante nanga te wana pena c'est ma tante sa maman qui la moko donc tout ça pe na ba kombo moko donc kunguni kunga pe kunguni ko do to za na un kombo moko to be ba na jamais na tante nanga et donc yango na ba keno sunza na fandi na ndako sunza mbasuni peut-être na roki na ba orchestre mususu Prince Babi. Oui que nanga mo opetinga équation na ba téléspectateur ba otala yo côté mususu mawa côté mususu do équation ça dit mawa orphelin oyo aleki na te vazolela et puis côté mususu mawa ndenge bo kabwana na tante no mais choisate ndenge lobi que oza déjà majeur ozo ba déjà mabena malamu mais tant musiko yo ozo tala siko ba orchestre ozo viser aucun orchestre ni ba leader tout siko bazo tala yo ouais de la zabo bon na roki na pe bon tout tala nana peut-être na roki na pe pas papa nanga fait rigola à cause on pe parce que na za mona na e aza collègue ya papa comprendre ba travailler ka ba yemba place moko na roki pe pas papa n'a pas fallu pour pas de cap la merveille respect papa merci beaucoup donc arrose à peka parce que écoute une azapena collègue petit vraiment ya papa comprendre na roki na ngapé na ro travailler na ngaza na mabete ata le lope na roki na ngapé pas koko na biso ye pona bien koko ye be grand-père quadra kora kofiolo mide pour na travailler ka ba embre ya pernabi parce que nga za idole papa donc na bima na caché wana donc on lingate que no caché wana SBC un jour non biso to bandonga donc voix oyo ndi naza buta dame pour na biso lelo et ça la ngano de impasse papa qui ndati kanga jeune sur na tala sikoyo musalo non sala eza pour na volonté na ngati mais ça pour na volonté ya ko remonter sous kombo na e parce que babaka moni voix ya ndo yemba eza rare et ça la raté ba moni siko ngasko na za na voix na donc on linga na prouvant ngwe te keno pour na bomba makaka ti faut na prouvant on a mis sur bato ba mona keno te babe kenda mais son fils il est là donc ba talanga ba mona père nanga ya on linga na kindi peut-être orchestre mususu na cause a chance na ouvrir vona nga mi so ba tu pe ba mon travail parce que travail veut même ko livre moi na ce travail ko livre mais qu'on a bosser dire puis quand nous voyons pour na bateau ce que bazo tala vraiment moi ba interprétation ya ba solo vocaux ya vina biso atika biso ba biandonga shokoro papa nanga moto ya pasi mama botinga nde mobola motema etonda mposa kokabela mozange okoka nini ye nzambe nasengise na yo mbomengo obonya mayele obonya ngai papa nga moto apasi mama botinga na ye mobola motema etonda mposa kokabela mozange okoka nini ye nzambe nasengise na yo bomengo obonya mayele buanya Mboromengo paninye nalela na nzambe elila masabatani lokola Yesu na ngoma ya Golgota nzambe mponini otikinga Mboromengo paninye natunaka na mama eske babotanga mpona nyokwamaka anga nalembi ba pauvreté
bomengo mponini yokoma kolekanga na mosika nasala yo nini nsoka nayebike mobola mpe azwaka mpona nini prince babia te ombalela ngai kala mama ombalela ngai kala mama ombalela ngai kala oh tu ne connais pas la vie Guilhem Maïndoué tu ne connais pas la vie Shendi Malala tu ne connais pas la vie mama oh mama yo waiza ivage mokongolo wambo bongo 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 waiza ivage mokongolo wambo bongo Flori Mamengie. Merci, merci vraiment, merci le prince Babia, les amis qui nous suivent. Donc je vous rappelle, le prince Babia, c'est le fils de notre feu Babia Ndonga Chokoro Oyo, Atika Biso, donc Atika Biso na prince Babia, Yarobo Moni Batala Oyo, le feu Babia Ndonga Chokoro, Azalara Nango na quartier latin, Yango Tomoni Sikoyo, donc ne tel père, tel fils, c'est-à-dire moi na Babia Zababia. Tozomona mwana ya babia babia na mongongo na ye na interprétation na makambutu soko vraiment au kangimi sondie babia mutaoyemba. Donc je vous rappelle le prince Babia qui était au sein du groupe Le Majeur de Kisinjora ne fait plus partie dans le groupe Le Majeur ya Kisinjora azolinga sala ko chemin na ye a lancé appel na orchestre au lieu orchestre ozo visiter faire go la quartier latin na papa na fali papa Fali Popa. Ouais. Peut-être bon tout par orchestre tout hein. Non kende kaka non bundata pas grand frère nangai héritier Watanabe, yaza grand frère na grand frère nanga Fabregas. Tout le leader leader nyoso oyo bozomona, leader nyoso bozotala partout dans le monde, tout le leader groupe nyoso quartier latin F victime G7 de Ferrego là partout aux Zobotala. Donc je vous rappelle Ndeko Prince Babia a lancé appel donc Alingi a travaillé, c'est-à-dire à ce encadrement musical moko oyo Alingi a sala. Donc biso tozana juste pour repanza sango ba contact nae a repé sango oyo arozala comme on dit intéressé a bengi ba numéro wana to botindi ba bureau ba solo nde zalara Alingi a évolué pe a œuvré toujours na musique par rapport ya savoir-faire ya papa naye o atikela héritage kaka mungongo yango moni Alingi sikoyo a salango ndenge ezalaka. Le prince Babia bandeko bazotala yo à travers le monde bayebi ke Babia Ndonga avant akufatika pe orchestre atika pe disque na studio bamakambo wana nyonso est-ce que omeka pe kolandela ngo est-ce que banzembo wana okoki pe koyemba ngo to koki ko continuer ba séance ba travail wana te? Bon banzembo za nango banzembo za vraiment open na yebi banzembo za Shiro boy na yoko kwanzanga yako fotenga talame peut-être mon kuseko distraction Flori Mamengi na pema Kona lokola masuwa mon bébé usakaka na memoro na ngai jamais masuwe na mokili obele na mai oh Miranda koe poko salienga ngali nzanza na kobatela yo moi pe vula na nsoto na ngai lukata mokolo moko yo popesa ngai agré pasina motema na ebisana nyapesanga bakonsai po exotenga Ongana banzaki okozala fazra netre maposa na yo ekozala ba projet nanga kasi pona kananga Flori elobini pona kananga izanango. Donc voilà banzembo wana sikoyo ezana studio ti lelo mutako bimisango
Azate to orchestre ngo pe ezala lisusu te ou comment? Orchestre papa ezala soute bango tu bapanzana bango potara so leader azate siko et travailler ezala bina chaud vraiment ndenge de faux leader aza pour amancholola père azate et ça na ngola ngamona lobaki na ba bomba ngo donc ils a ba œuvre attends un jour sur na salle album parce qu'ils a ba œuvre yo père atikela moninga papa biso atikela ngani lo gravité mais atikela ngaka simplement ngongo na remercier à tout na fanda chaque jour son afin natala l'école na singa toujours papa merci beaucoup otikela ngelo gravité motikela nga simplement ngongo oyo eko komisanga un jour moto na vie pe oyo ko remonter sous ce combo na yo ouais na singa toujours nsambe merci beaucoup na papa pe do talara ngongo oyo pe ngongo po oyo eko zalara éternellement mwana nanga akoyemba ngo bana nanga ba donc ngongo oyo eko zala kaka do biso bana babia to kozala kaka biso to ba immortel père yemo pa lobango ngana immortel biso bitu za to ba immortel to kufa jamais ngongo ekozala kaka do to ngongo zo yembama ba compter babia ba compter prince ba compter bana donc ba so ba koyaka comprendre donc ekozala kaka voilà ba compter prince parmi bana ya babia même lelo soki mutu pe azuyo que a commis quoi en cadeau est-ce que vous créez problème na Kisinjora parce que il y a attentes dans la famille a l'inga pe place OK o évoluer mais si ko sera ba niko landela ba droit na yo na place OK non étant que tante na yo et ko créer problème té et créer problème pour ani nazali dans orchestre na e nazala ki wana ba ko pa mona ke non nazala ki wana tu travailler ki na e pour tu travailler pendant tante na comprends potina ko moyemba boye eza à cause attente nanga tu travailles qui n'est vraiment tu travailles mais na moni ça ne va pas donc il y en a ces fois nanga donc place na rokende à cause ça troubleté comprendre à cause ça troubleté ça attente nanga to boy na bisoté mais et dépendre sikoyo na travail nanga na volonté nanga comprendre donc yo mo papa dame soebi et dépendre na volonté nanga na travail nanga donc ceux qui n'ont pas que non là ça va à quoi est que non vraiment se pendant niti on est en disconde mabe on est en mabe parce que ça dépend de la vie nanga ngako tu no linga ko tu place na kei asali do a aider nga plus parce que ebimisanga pe mutu na mona que non ate Kisinjora aider pe moi na wana pe au moins que non bolingo ezali quoi donc c'est ça. Voilà ce qu'on a mis aux vendeurs parce que le longo orchestre au lobby que vous a sous na ba romboté parce que to yeba ko ba vanda na ndako Kisinjora siko yo présentement aux vendeurs. Ouais présentement ba tutu ba yebi que non fanda pas tante na za sokunate na fanda pas maman na pas maman biso maniké na to fanda tout justement na venu na bandalungwa sur avenue Pumbu na zawana miko na fandi nano na grand frère na ngapeto coach nano batu nyonso baebi bavie na nga viali omokoko ayebi papa na Guilhem Maindo ayebi Jean-Jacques Pagnan Shindi Malala papa Floré batutu baebi mama Vicky papa Vicky Mbengi papa Floré donc batutu baebi papa nini pa pe na binga ki na seke note na za sukuna te nazongi pa mama batutu baebi. Voilà Dira Makaya grand prêtre depuis Paris Venamso José Mawini grand prêtre depuis Chine Yulia Samba Panache Pot de Fleurs de Paris joyeux anniversaire na bébé Nabiso au pena kokisi quelques mots là et puis na pesi le sous Karine Manar la beauté divine de London et pourquoi pas na Fifi Manar Prince Babia Yeyo vraiment Fifi maman ban dans la bossa na tipi na même kolo na moni tellement WhatsApp exactement tout sur la maman zatina linga pas tout sur la maman Abiso Fifi Manar maman Fifi puis na maman Abiso vraiment talara e donc na satana kututi donc atindelanga mo ba former ba tutu ba mona atindelanga pe sur téléphone na mona za mona problème bon to kinda de ba bongisa ngote mais alaka nga ke non so na selenzembo non sepela mama Fifi nzembo nous bien boyo kango pe mi ko na travailler na ba chana nga pour bien ko lo interprétation sur tes photos fan da siko non concentré non zo na image à papa na ko tsona mutu siko non travailler ba nzembo na idole ya kibabia pour nga pena ni nzabu nga prince mais idole na nga eza na papa parce que notre naza na ligne wana donc nzembo no mama Fifi za nango peut-être to robeta on peut na orchestre mususu oyoka ngo pe kaka ouais merci
Maman Langai Iget Kashala Motema ya Shanga na convatrie Abupia Mami Alessi Mojalisi la baronne la madre riche Kabouiko et puis Laetitia Kitio na Motema Robi Gianfranco et pourquoi pas na Laetitia Maniondo donc bino tout botel abiso sans oublier celle qu'on appelle Jenny Amba, Ambanisalisation chinoise, toujours Plaire Jacques, Naomi Amba, Mbotebele, pourquoi pas Christelle Mbombo CMB depuis London, puis sur Mbote, vient à ce stage, je sais que les nationalistes, nous avons Viviane au stud, na London, Zeka Lozeka prêtre, vient à ma maman Brigitte, na Pesubino Mbote, Prince Babia. Le 8 octobre, et aux ala samedi au Yozoya les anniversaire il y a mort il y a Babia au Atikabiso le 8 octobre date wana pour les musiciens et ça date moko il faut quelque chose et ça la musique mais à niveau il y a famille étant que Yomoko moi dans le prince Babia le 8 octobre oyo ndenge papa kufara le 8 qu'est-ce qui est prévu pour na commémorer mémoire naie pour la bandeko na ndenga famille bo organiser nini ouais ba ta famille kamingte to sa tombo ya papa koko ize bola mais respect d'abord puis merci Soussou na likanisa zu to sa tombo koko ize mama Rita na koko na biso Emile Bola na mama Rita Bola bango tout ba fandi etake mikolo babike no to sa tomba papa pe le 8 to kende na totali évolution ndenge zaleli pour le 8 d'abord banda déjà mais mon soutien mon non c'est un peu sous soutien na batutu o ba sepela kananga que non le 8 moi comprends ma fleur tout tika ma fleur pour naza vraiment na moyen formaté il y en a singi ba fanatique tout ou balinga nga prince au moins na bino comprendre nanga pene suna bakisa batuto ce pene na nga mabete pour na longwe kuna comprendre donc ils a vu place to kende place to outil to ebi place to kende to ebité et ça nzambe nemtu alinga raté que non place likambo eza place na longo wana c'est que likambo ngé sala ma na longo nous c'est ça makana nzambe yango na moni que non batuto balinganga babenga na numéro plus 243 82 92 600 69 donc plus 243 Willy Mouché Nico Damboka 82 92 600 69 donc ce qui volonté vraiment zali moi quelque chose et ça l'a bien papa Bodi Kiro na pesi mbote na pesi pe mama Fifi Mana sous mbote mama ya bana na pesi Shendi Malala Louise Akalemba et puis na pesi ba vina tout Foske Boloma Dylan Sao Claude Anges batutu balinganga na pesi bango mbote. Voilà vient biso Willy Mouché Nico Damboka le code mondial vient biso Willy Mouché na kin et pourquoi pas na nde babinga rae yepina honorable de tous les Jogo et puis Jogo patron Jogo boss Jogo moko tozaranaye ya honorable René Makondele na pesi mbote René Makondele Jogo patron Jogo boss et puis honorable na bango mon lobby là-bas joueur na monde et pourquoi pas na Chancel Mbemba Demidie il faut kutana hier ouais vient na to kutana bon kutunga na numéro na été faut na kutana tout solo parce que wa ba vient biso ba congolais donc na ba joueur tout na mona ravi na na betaka ça la ngama plaisir tout le monde Chancel Mbemba Demidie ba bien na Demidie donc yepi na betaka bien et puis patron les sous ouais talaka ka vi na Chancel Mbemba na piso mbote place ozali au petit na yo prince ndonga donc nabi que to solo photos attend au solo la vraiment belle voilà Steve Kuzangila na pesi mbote na pesi Gauthier Mascotte grand prêtre depuis London mbote belé na ebike zotala biso prince Babia yo moi j'ai ça la bien pour na makambo eleka bien ala na ba moyen te pour na ko sa ba makambo ala ne moi mukie mais azolela kana ba prêtre na ebike bino partout dans le monde
Amé la première dame maman na Kirtis Pesiombo te zola combien na 4 étoiles babia yeyo vraiment zola combien na Françoise Garbienne vous allez na ba kombo belé na Pesiombo te siko totala biso Niki Mputu maman na Meliette Niki na évité Meliette lobela mamat na évité quoi et pourquoi pas celui qu'on appelle Dira Makaya Babia Yeyo José de Londres prêtre Sida Belele Hervé majestique na mère vraiment bota la à travers le monde na bi ki mambo boko tango a moi na binso moi na bino bato monde Fondation Amanda la Duchesse de Luxembourg Amanda la Duchesse Venabiso partout dans le monde vous êtes à la biso vraiment Mama Godengo des États-Unis babia yeyo haolela yo yebi Mama Godengo Venabiso c'est le scram plus il dit papa mapasa ici c'est Paris ou Nzami Nzemba depuis Mikili c'est le scram à travers le monde na pesi grave venanga bote belé na monaki nzemo générique na mo abeta ki on un bon générique pe na moni ba rumba beti ya kitoko merci vraiment biso pe to landa pe ka lokolo na vraiment la Pulga héritier Watanabe na minitio na Canada boulot ka kanabi que gens autres nango bien la Pulga Costa Nostra monsieur le chanteur petit na oyo héritier Watanabe ouais venanga héritier petit na oyo peut-être sopé na ye ko toké pa na yo nga yo vraiment zolela rare so peut-être na yo toké pa na yo ça ta bien mata mukeka moi parti na salima na nenga gibabi zala pene na ngai mosika te Bernadette Masengo présence na yo ba séjour na nga Bernadette aux vivante tous en open la même planète Cassius monanati boloko kutu mosika na zamba sokolo kiata na gambela okokutete kokauka na bolingo ata ya koita ezomonanati oza wapi réponds toujours en combo yanga mutambo fuide motuna muya refonction ngeza je t'aime nazo fiomuka nazo konna nazo sile nazo kufa Bernadette oza wapi Masengo na ngai kolinga moto nzoka ezalaka ngambo BM Bernadette nzoka ezalaka boye sur la déception nzoka elumbaka boye nzoka ezalaka boye Bernadette moto na lingi te nakoma ko forcer bolingo ndenge moto puswa force kavi alongola bola konginda ide etikala ya matembele alesa bana tolengela bolingo mama na procès nanga na sengi bamanda botikela nga Masengo na ngai pona muya na komela poison oman holamba na kokota prison motemezoke luka solution okitenga lilita pene ambela sekumbaka babele kumbinga bokono te mama ye mote bokendo tikange pa ya BM bana suka bakanga kavula na kokite kokanga balalme lizibana mata ma chérie ya kotorshone Masengo Bernadette bolingo na peso efalo bamba na motema obombi na frigo kure katani bolingo ekufi itata le sexa makakunga bolingo elelisinga love komi mbilinga na salima so shiralingi na yenga teo shira komi singa komele so na fungola josama ina misa horara soki baboyi yokolela te luwenga na lelisa yo soki mpe okufeli kolela te nasampra kolelela yo vraiment la Pulga Costa Nostra monsieur le chanteur iti Watanabe Gucci petit moni petit asali pena beya mimena ndenge sikuya ki shokoro ba biandonga ndezala kana biki place aux armes c'est qui grave on dit Adams
Et voilà le président Mamio Lukilara donc juste pour te faire plaisir la poulga héritier Watanabe oh l'équipe na soko zongi to lukayo to ya pena palena amona ya pesombote et ça bien donc na bi ka sepel place azar na bi que Miss Grace Bilonda Miss Alma Motema Silva Mabanga papa na Sil Grappé a sepeli Nina Chou maman na Robin Hotel sepeli Joël Afle maman na Jonathan Diatabao pe a sepeli Bijou Embi aux yeux bleus sepeli Silva Mosengo pourquoi pas depuis Paris sepeli pe na yebi pe que tout le monde ba sepeli pourquoi pas na Sarah Chiquita Don Beni de Chicago pe a sepeli à travers le monde tout le monde Ormeline Luzolo oncle Nangai Kolelo Mbappé sepeli maman Léonie Miala depuis Allemagne pe a sepeli Pico Kiedi Kasongo na Liège a sepeli merci toke na biso pena na suka par rapport à makamno soninge leki pour na le 8 ba to ba retenir que ozolingo sa lelo comme mais ba makoki kakande ezomanke makoki ezomanke ba o pena baza dans mtema malamu ba aider moi na bango au moins na bino quand il me on a pression na bande plus 243 Willy Moucheni code Mboka 82 92 600 donc 600 ça veut dire 600 69 donc ce bobenga bozonga disponible ba o bo na ba aider nga vraiment et ça un plaisir vraiment et ça un plaisir total rare les 8 soana les 8 soana pe donc et ça jour oyo na fanda na lela rara na lela kaka parce que ni na yemba pas dame c'est vraiment za volonté na kana ti na yemba un jour parce que ça ya souena été souena za pena na tanga chiki tanga nano da utu no bet donc yemba ba masanga ya mona ye ko gangela nga te yo faut tanga mais bon na mamba vie mais e roya kaka batu ba yeba keno ba bekinda témoin na bino yoyo na beta bilo oyatika pe o ezala rara na ezai donc on beta mokaka na honneur ya hommage nae pe batu pe tout bamona amen ba ebindeni na yembango batu tout bamona donc wana ezaka ebandeli donc tant ko na bakatikati peut-être ko le capé susu ba onde tout bandeli quoi c'est bon voilà votre kabwana yo batu bazo susu ata moi amen mukie li susu après ba staff no kande za la poto 6 na biso donc na robeta bilo robeta quartier temsus maman ba vocal na ya quartier la mama ye atontika nebi zaleli akala mama moto alobino alo zongisa ye oui moto apesi yo bonjour zongisa ye pe bonjour moto apesi yo gentil komone yu mate moto akabali yo kobenge mushina te suspense te kadiamona flori mamengi yo suwanonga ngai mabe nakoko maka lokola lion afame eli kenge na lelie ye maniki tomi tunime yo finga kanga yo kenalinga kayote yo metanga partout ke yo tsanga ya wana maboko na yo mama oya motema na pesa yo non Gilles Bola dans tes régides papa bangala donc bilo c'est belé vraiment donc mais peut-être trop bête taper au bako au kolega o et aux alara tout toi dams ouais staff o pena ba vena yo ba soutenir pe et puis ngapena no considérer ba ndeko tout ba l'élément o boyebi ngika mamango zalara ba numéro nezawana ala WhatsApp te boko comme c'est na WhatsApp ana imo te boko comme c'est na imo ezana ngo je mukie na bike ba association ba ta porte zebele ba manda la duchesse de Luxembourg ba fondation eza ba maman Loris la Congolais donc bozawana vraiment na bike boza tellement belé bolinga rapé ba petit neza la kaka aza wa boko misaye pena neza epi ba leader porte pena Soraya Betty talent o eza ba talent ba patrimoine ya mboka donc il faut toujours tout valoriser yango ba staff ouais ba tuto balinganga
Kando lobby kaka dans WhatsApp ils tout ça peut comme ça peu WhatsApp car il dépendra quand na bango vraiment na pe simbote masana ngai Dylan Sao Jogo Dylan Sao na katsa Paris na pe simbote na mama Bibi Secret mama Abiso donc na pe simbote na batu to balinga ngai donc ba Guilhem Aindo papa Jean-Jacques Panana Suisse papa Flori Mamengi Shendi Malala Louisa Kalemba do batu to balinga nga vraiment ba pe simbote. Donc quand on baby sibino kaka petit na bino yeyo leader tout papa Fali papa pona bien papa Ferré papa Fali moi na bino na isifi kaka bozwanga ya maboko ofungama et sanga plaisir pe na ko CP ça ba tout ba et tout batikala na souci ya babia bon mon na envers nga parce que non CP ça pour non CP sabino na bike départ na ye et ça la batebele pas mais nga mwana bino naza awa na sepesa bino batu nyonso bolinganga donc ebele o lobeza te biso to sala ka ndi travaux ebele na pesu na bilo na nga mwana beti mikolo vula monene beti na mboka ba mama bilanga ba sepelie kasi ngai moto na vanda kana na kwa kotanga nazwi ba déception ye Flori Mamengi ye nazwi ba déception ye oyo soni ye ngai na motema bakaka ye ngai na motema bakanga bakadena yo nde fungola ye fifi mana fungola nga na kota bien awali banda na koka na ngai te o na koka na ngai te wo et à la par-ci par là partout ira moi j'irai oh 100% ya balinga yo prometa kingai et pourtant la kingai tokoboya na te pourquoi comme ici bolinga ngolo kola lisana ke bona nzango ye lelwe comme contraire pona nini bébé yo comme singa vraiment ki wala na community mono ya landi ya langi ya fanfare na ya bikutu te pa wapia comme manga sentiment nga kaka na kokende esika na kosuka e pa na koyeba dépendanga wabilo rasika un bon ténoriste le rôle à papa na ye ndengezala vraiment tel père tel fils donc paix à son âme Babia Ndonga Shokoro le 8 oyo et ça joue dans le 8 octobre jour ya mort ya Babia Ndonga le musicien congolais quartier latin vient sur quadra cour na biki bona matanga zobozia keime quelque chose côté ya Babia tamwa tour ndezala kaka pona ko eleka bongote c'est un grand artiste en mboka sala petro ba diaspora ba musicien tout bozana poto mémoire à Babia ta ba soirée bo ganzeta ba soirée pour la mémoire ya Babia et ça la bien papa Suzuki papa Modogo au moins na bino parce que bino de bino kutu boyebi masola ngenge bandaki surtout papa Suzuki dernièrement qui ana matanga to sola ki na azonga ki mais limero na nga ngona papa soro bengenga ozonga disponible na kaka batu ba edenga parce que nazana makokite dans le 8 wana ezara jour oyo ba mona que non mona ki na kitika ta ma fleur pour biso aba fleur ezana ngo $40 $50 ma fleur mora bien ba type combo na lobi ba tama quelques mots et ça lipe bien au moins na bino siko ba image ouais t'occuper to jipe ba image surtout papa dame si mo posa wana t'occuper to si ba image ça moi bien vraiment moi na bino ezana makokite so bo edenga ezara donc ezala bien et porter nga bonheur sous dans un signe ya reconnaissance na ba nyonso bo aider moi na bango papa Bodi Kiro batu nyonso bo edenga donc nous avons vraiment reconnaissant na bino merci beaucoup. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cet élément. Je dis merci à Nessinga de la Perle, chinois toujours. Vous comprenez maman. Discipline militaire avec Adam Suluzolo, Baoto Sarara, Bomesanango, Obeli Melakis. Ozima problème, Bachelo Bogue pas mon sang l'anzan poto kutana mukolo et ça a bien enlobate par rapport au lobby Adams. Ah, nzamba ça prendre nayo. On a six donc j'ai réussi pour vous cet artiste, le prince Babia, qui ne fait plus partie du groupe Le Majeur de Kisinjora, a décidé à ça la chemin. Mais pour le moment, à ça n'a pas là au salaté. Numéro Zawana, le leader, le bureau
ba manager ba orchestre azawa na bo benga numéro bo solo la bo signer des alara, il a de talent, azana ba nzembo, azana ba solo vocaux, ala marambo tout, azana bien blindé et c'est quoi évoluer karande yango azoluka, donc il est là. Bo contacter na ba numéro apesi ou soit bo contacter nga des alara kaka to ko sala nga des alara sans problème, bon ça pas problème avec qui c'est jour ba weli loroté ils a que notre tata moi ça tikal na orchestre il y a quelque évoluer mais la famille reste la famille pour le moment Azovan n'a pas jour raté Azovan et pas maman na bandal maniqué na bandal et si ya zami kolo Azovan ne pas jour raté. Nous sommes arrivés à la fin de cet élément. Je salue tout le monde au Bolande Bisso, tous s'abonner toujours à www.elengakongotv.com par rapport à G. Moi, j'ai dit déjà au revoir par rapport à ça. Chinois noir, Nasa Nini, parce qu'il y a Rolobadia to lobby, il y a Royemba to Yembi, il y a Osala Peto Sali. Donc par rapport à ça, donc, check.